on appelle ça bino conseil na loba air nyonso eloko nzamba pesi yo tiango propre so ozana ba paquet bongisa ba paquet no pe okope ko gagner vie na ba paquet lelo bana basi ebele toujours encourager te makomi azuma mbongo no la sala commerce akembango akeko bakisa fela azuma mbongo la sala commerce akembango akebakisa mipende o bozo benga lelo BBL donc lelo tala Israël Mutombo Sango à réfléchir à bengisi muto à gagner vie na masoko on a français tout bas les fesses bolimbi sanga so na lobaki yango na nini inbunga bo comprendre mais tala muta vandi bino ebele pour gagner ba vie na nini ebele boza bozo talanga o gagner vie na TikTok na kofinga ko tshaba tu na ba miniature mais tala yaka ebele bo gagner vie kana miniature ofingi bana ya bato ofingi basi ya bato mais tala muninga lelo gagner vie na ba fesses bazo bengise monde entier azotambola donc ndaza bo ba fesso ndazo laksa awa lelo lobby awa laksa ba fesso na Philippe azokende Niger kaka pona ba fela na en plus atali congolais li kosunga baninga tatali na mboka nanga banani nsu bazana ba masoko minene baya akiko zwa mais yo soko tomba mina sika mo ba diamant so tunyo yo tomba mina ni obombeli baninga seki ye akia lukia atie communiquer nazo luka ba fille ba fela minene baya ba accompagner na ba fela omoni na baninga nete kaluti aye congolais to pesa eloko ezo pesa yo valeur ezo pesa poids yo pe tombola yango tala lelo sango azo solola ne mais a gagner vie na masoko ozo mona nani akoko ndima tobika ba gagner vie na lunda ake na lunda aluki mbongo ake asimbi kisme mutu coach yewana mwana mubali a gagner vie na ba fête eloko ezo pesa yo valeur yo pe pesa yango valeur nana ndimaki ke sango ko kanisa mutu a gagner vie na ba fela nana ko boyebika mutu fwa ke na ngola pa gagner vie tala mutu oyo lelo coach azotambola monde entier a gagner vie na ye lelo mutu a gagner vie na masoko kaka obo négliger mokili mobimba. So moi c'est l'équipe bozo ko négliger mais coach il gagne your vite forfait là entraînement Israël Mutombo bosolo na politique coach il come to South Africa is gagne coach I'm speak to fan you every monate every word you interpréter you your sport aujourd'hui tu es devenu célèbre en sport non on a toujours bon you celebrity for you sport I'm speak everybody musala bozo sala donne ça fais ça avec volonté pour aller très loin coach comme il est là aujourd'hui tu es ici des moins ici Nigeria parce que tu as mis de sérieux. N'est-ce pas coach? Thank you very much coach. I'm very happy to see you accept you here. God bless you coach. Tomorrow me. Marathon coach. Marathon. Mais fais là. Je veux m'augmenter. Ah ouais.